Alors toujours kakeno mon consommeur na kini moi zo benga ka et tout pour atuna vraiment ma netaliote vraiment hein yoza mukonzi s'occuper na mama bambila s'il te plaît biso toza banduliste to s'occuper na banduliste o bazoko bunga nga tant que doyen donc ya mouvement donc batu tout na balongwa kala nde bakenda chanteur donc na batu bana kini nande toza c'est moi le doyen quoi. C'est moi le leader de Victor et Ellison. C'est moi le doyen quoi. C'est moi le leader de Victor et Ellison. C'est moi le doyen quoi. Voilà baza ta Victoria. Tens que ta Victoria on a figure on figure fazali bandat. Ba figure tease, ba figure ya 8 ya 8-6. Tala ba regif. Toi nos otanga baza sans impact. Na moko na bango pa na kini donc ya tika leka na figure même mouvement ozwa teka figure pamba no tumbolo bana sampayo alaka na figure ga ya vie même mouvement donc sozo leka donc voice ya ti ba epoza na ba vie mususu zo moneka mukolo mais mutu na yaza na eloroti sampayo atika na orchestre na kini yoza na poto sampayo azui plein vie atika na kini banga na ko fula batu te bango nde bazana fo ba ke wela ba mouvement wa sena ngirenge kuna na ba vie na biso mambo de Panama tous les missions bozo ba danseuse wa ba yuma bango mambo Victoria ba ke wela neti Sampayo fo ke wela soki viva na ba sai na kini na ba chabron grimti te akonta viva aussi que dansa yo donc chanteur yo musicien aussi dansa na Palestine enta bomo sala ba fantomas osayuma po niveau na kini wana muto yemba na ngazate yo ebiango te mais botika nde ba intimidation ya robenga ba na niveau mikilia otini mbila totini mukonzi moko ba benga po intimider biso Congo ya moto te ya biso to et puis pe fo ba yemba pe ba masa ba to yemba na bona matanga 2 semaines 2 jours ka ba vwe kauki. Allez, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Exprimez-vous avec Noli Tambou, les sages. Vous êtes sans ignorer que cette émission, c'est une émission de la chaîne Molière Télévision. Je présente mes condoléances à mon boss, Papa Léon Lemba, donc qui vient de perdre sa grande sœur, donc depuis le pays à Kinshasa. Donc, Toti sous na Molière Télévision qu'on perd notre caméraman. Donc, on a présenté aussi ma condoléance. La grande équipe, il y a Molière Télévision, donc tu perds des caméramans à Bisson à Kinshasa, donc Toti Kozala doublement donc blessé pour Namba, mort et tué la Bisson. Donc ici en Europe aussi par www.voiceof Congo qui présente cette émission en Europe franco, c'est Chipou Kinaba qui n'a 2014 vitesse autoroute de changer descend l'air. L'intellectualisme et la qualité, la différence dans la presse. Donc c'est ça. Yangwe comprimé, Naba partenaire Nabiso Boebip. Ça a été hôte 243, Gervais Katende, Ellison, journaliste. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Exprimez-vous, je reçois nos des artistes, Oboebi, Gilles Nzao, Oazana gauche, Nanga Awa, Azana droite, Namino la télévision, et Tozana Tony Ambrosio, donc Oazana droite, Nanga Awa, Panabino, Azana gauche. Aujourd'hui, ce qui baye Awa, Boebi, que le King Kester est mené à Zali Sousouté, et les Victoriens te bi mikolo boti kolanda moi botali moi internet le rôle à bison de tolbaka rendre l'utile à l'agréable et puis comme maintenant l'information parce que vous informer c'est notre souci majeur yango toyé ko so artiste o babi course na pouvoir et puis banani bakotika la na Victoria Ellison babi nani yango président ya orchestre oyo et puis to moni déjà batu babimi bimi o nga président Victoria Ellison o nga ndem na ko mokumbela o via tikela kinga les artistes bah s'exprimer librement parce que bah tu vas s'exprimer librement dans micro na bino awa exprimez-vous avec Noli Tambou. Bonsoir Gilles Nzao. Ouais, bonsoir Noli Tambou. Bonsoir Tony Ambrosio. Bonsoir les sages. Donc certes non na ba Victorien nyonso donc il faut na la chaps na linette c'est certes. Donc beaucoup d'internet c'est combien lengi na TV combien lengi. Molière Télévision combien lengi donc beaucoup ta. Voilà donc si toza ababi toza na maison Pactol ya Lolo Mutima balobi Lolo Mutima maison Pactol donc to bo santé balobi mikolo ba producteur bazala bango belé mais babi moko za mikolo ya Willy Sionga tike na biso babi mikolo financement masolo ya Willy Sionga babi mikolo Pactol Lolo Mutima Willy Sionga na bo sanité balobi
il est chef d'entreprise quoi, balobi Salem Service, donc Salem Service. Quota espèce Salem Service n'a évité quoi. Tout les lo balobi via Koufi 40 jours et coquinante. Bon moi il a déjà poste Gilonzao. Ma solong est en déni. Boubengelenga vraiment. Tu es ti et pas à maison pacteur le lom ti moi ni ma pe sabiso plateau qui toro boy. Poto le ma solong est en déni Gilonzao. Ouais, il sert à l'autre continue à Victoria, il sert à Victorien Toulouse, Bozo Talentine Angalema, Nabi Cantino, Nabino quoi. Bozo monastère, biscotte Mogomboso, tout parlementaire. Vraiment, au moni, Marambo yo, Nangana Lubaboye, dans la Vana Banda, n'a remercié tous les artistes parce que tout chacun où il va rendre hommage à grand prêtre icône de la musique congolaise parce que à Rosala Souste quoi mutoroti kala Rosala ti yé banda botamati akufi mutalega eti akufi na kiteti na akufi na grand prêtre na donc aza irremplaçable type wana donc wana bayara une fois na ba siècle donc après to komona mutabongo Michael Jackson donc yakuta lekina Michael ya lekina Michael donc to komona mutabongo après 1000 ans. Dans la minute, c'est irremplaçable. Donc, les lots, tout ça, comme moi, Barapumba, Yuma, Bazoya, et puis, n'importe quoi, na Necrantino, quoi. Yuma, banane. Mais Yuma, Morobo, les gars, émission Morobo, na émission Morobo, il y a vie dans Morobo, cousin dans mais nazo kamwa, azo l'exa Yuma. Vie dans cousin dans Morobo, Alexis Yuma, et puis, donc, Balonga, donc Diego Kao balonga na et puis to bauta kinini wana ko biso to za ba côté mususu bauta kinini c'est kin bauta kini bana kini ba ebit parce que bazo talanga na Molière TV chaîne ezo cartonner na Nord Kivu awa bana kini ba ebi do bauta pena kinini ba mvena ba ya ko to ba vina nga Salem Service ba ebi ya na présence ba président Lolo Mutima ba ulinsionga bazalaka wana ba yamba ba on ba pesa bango tout. Et puis, il y a mango gaz, après, si il y a un pouvoir. Non, Ngombele, Yuma. Donc, après ça, Yuma, mon pouvoir, oh, yo, ceux qui gouvernent, ceux qui n'ont pas. Et yo, kana si ça. Babetandoule, entati 2000, basala disque, mon robot, et Simba, tenzara, nzembo, mon Simba. Nzemba masqué obi que Aïsa exprimez-vous battre s'exprimer librement ba yuma ti biso dans idéologie grand prêtre ngai na idaranga batute melo vraiment na je me permet à aider aux autres kombo ya ba gejo parce que na moi ba gejo ba leki na ba mission ba lobi que yé azui orchestre ya Victoria Lesson c'est ça yango comme ça no passe pour bino bokokite babai oh na courage na azui ne plan bino bokoki kozwa te seke boza bo ba incapable alors mais wana baza ba clown wana ba psychopathe oh talaki on va psychopathe ba clown on va ta Victoria tens que ta Victoria on a figure on a figure fazali bandat ba figure tease ba figure ya 8 ya 86 tala ba regif ba ya nord la 2002 enta ba beta vie pena pesa ba occasion ba beta pena grande salle ba salle mythique. Et puis grand prêtre appelle si on venait dans le pouvoir enta yo mind ozolanda fall moko boye ya danse et puis tous les faut boye bango di tous les missions bozo ba danser zo ba yuma aussi venait danse yo donc chanteur yo musicien aussi danse au na Palestine enta bomo sala ba fantomas oza yuma oza venanga pumba. Mesdames, messieurs, comprenez, voilà. Bayuma, on a su depuis 2002, les lots au voilà d'ailleurs. Baye, qui donc t'as la forme maintenant. Moussoua qui peut mener Sokoro. Donc Miliabel, il venait donc Miliabel. Et puis faut la souki sanet, Moutouma ou Tipena na rata Zamba, Abima Boye, un tabazoye. Faut la souki ça. Et puis bien va prêtre net biso baki basenzi. Prêtre was allé mener, was allé le Mutima. O kana dudu luka yo so benge musenzi yo so linga vrai chéri de Niclin Dangani so linga vrai chéri ne tichine to nema yo wata na mwasi yo basi na bino ba shege wana bozo tambola Paris mobimba banini yo ozo leko benga basenzi nangana lo baté me pesinga méchant parce que moni batu misu ba roya ko lo barati baza ba frère mais ba déconner
Vous comprenez? Parce que biso tozo vivre dans esprit oyo l'esprit par lequel Dieu a créé ce monde, l'esprit de bonté et de miséricorde. Merci beaucoup Gilles Nzao. Donc je tiens à vous rappeler les propos tenus dans cette émission n'engage que leurs auteurs. Aujourd'hui, Naina Lobaki Olobi Banagini, au moins ministre au dernier fils au Bomonaki na Olympia. O ba betaki les jours les plus longs boye bibi no mo avant to ya bon rataba nord to kangana nukini to beta les jours les plus longs to imbangai Tony Ambrosio Pichuge Mana et puis Bobby Ronaldinho to kanga to mettre tout le monde d'accord et puis ba mouvement mandako lo ba susté tant to zaina kini to yenor to confirmer to beta la grande salle mythique to beta la grande salle mythique to kenda ba States to kenda ba Canada ti to zonga na rata ya ripa ozon to zala toujours na grand prêtre valama la cause. Et puis ma mission sur ba fiti bagenda kini enta ivala kenda kina na festin morobo akekuta ba yuma morobo ba vanda elikopa enta ba sa ba skenten et pourtant bino bono c'est la monto banda skenten bo c'est les skenten enta petit mais j'ai 30 ans comme là bilodi ba yuma di botele madi petit tara mais j'ai 30 agaza bango agaza ba yuma na kini ozo omban to balongwa na Victor Eles ba onyo balongwa kala donc nazo kamwa misusu nde bazo za courage lelo nazo expliquer otina 2000 ba kimaka donc il y a 14 ans presque 13 ans passés baza disqualifié donc ba rose poste bazala kalisusu na kati ya Victoria te prévenir que to yembi 10000 a na poto à part ba musicien na biso bazana kini neti ba Mompala ba chef nani comment on dit soliste on a Tony Joe Mampia, ba petit na biso pour méchant, ba massa na biso ba mama les pour méchant ku sangila petit frère ku sangila. Ba mama les grands roumé. A beti bilo mystique na 10000. Wande ba mission na biso. Bon Robi nani Ronaldinho. Mais rasina to tangelo Ronaldinho te. Do biso ne muto to zongela yo, na zongela yo donc Gilles Nzao donc toujours continuer dans cette émission na baki ba musicien ya Eleison ya le défunt King Kester Menea, Baye Koloba, ils étaient tellement ma famille, était l'autre, mais c'est entre le musicien Babi, course et leadership. Tony Ambrosio. Yo pour benga ki binoli vraiment na besoin fona lobana yoki na s'exprimer librement. Et là on y vraiment bo bengi la ngo bozai na besoin ko loba. Babi bino yo to bimisaka album to resi yo nem to rozo leadership o kumbela masolo mais bozo kokate apparemment. Non ezama mboko kate moni Victor Eleison moni King Kester na biso King Kester ala lokola an eza écart moi moulai na biso quoi ya gaillard donc pour remplacer donc les lotis. Vous avez un tant que doyen, donc il y a un mouvement, donc tout on a balongwa kala. Ndeba kenda chanteur donc il n'a pas tout bana kini nande tout ça, c'est moi les doyens quoi. Et yo pour qui ma genda pas kofito, mo basonga qui marate ngana kenda ka transfert, au monde ya on a ça. Qui maka ko kenda tra qui maka ça va qui ma c'est mon chanteur qui mana qui ça. Mais vous avez exception qui mana kin. Tena qui zeli poto pas kofete, oki baninga ba zonga poto zongi. Bango baye. Non eza mamba ko zonga ku tengai na zaki de ana vie. Il y a la première classe, il y a Air France, ngaga ne vala mala cause, on a groupe tout ça en nord qui vont atikala na kini, nga guerrier un mouvement na bana kini ba bana campus ba yebi ko ngam na vida ba trutu, donc ba safu pena ou ba lo ba safu, on va le bio za guerrier, lelo. Bobimika boye koloba na émission parce que ba botelu no poste il y a leadership il y a orchestre pour balobi ke bino bokokite baninga ba gejo baninga misusu ba moni ke via daina e bango ba récupérer mouvement bino bomolela batwana zotanga bazas no sans impact na moko na bango pa na kini donc ya tikali ka na figure même mouvement ozwa teka figure pamba no tumbolo bana sampayo alaka na figure ga ya vie même mouvement donc sozo leka donc voice ya te poko yemba net biso sampayo atika na orchestre na kini yo za na poto sampayo azui plein vie atika na kini ba ngana ko fula batute bango nde bazana fo ba ke wela ba mouvement wa sena ngirengire kuna na ba vie na biso mambo de Panama donc Victor Eleison aluta continue donc mutu azana bango fo ba koma lettre za gambela musique te
Ozo comprendre ozandu muzika somba zigida muzika te eza Victoria Eleison ya kini kestere menea omengala na okitana kini ponga disque na ngebi myebi fona ke sa promo na kini ba venture wana tu evide kino utana président zena ni président nani o akomi président Eleison yoso kuna okutana président okuna na kini te président Sampaio ba nommé wapi nga na za na ba lolo mutima ba ki ngala yoki na testament babai babi o ozana courage na ye akomeli ko ya ko sala na courage yoka ngane na bwe na ko ya welela te ki leadership ki bokonzi babota na ngai via la vivant mais na mi benga leader à 6e génération j'ai mâché pas mais les mots dans ma bouche, comprendre? Nando mi benga leader à 6e génération. Na epi na sale disque na beta na Victoria na beti remix ngabe loba na kini bomona. Ezo leka partout, ezo beta partout. On se comprend? Faut Balina mutu na Gilles Nzao toujours. Gilles Nzao yango wana nde tina poto donc mogote. Bango mamba Victoria ba ke welela neti Sampaio faut que welela soki viva na basai na kini na ba chabron Grimti. Te, akonta viva. Atigala kumna kota ki viva ndenge pour ndenge quartier la. Tezaka ndenge. Ngana kenda ki transfert ba mineur bandoko ko yemba te. Na kenda opesa cours pardon des ala cours. Ngana correspondance via ya kia na mikila ba ni Tony Ambrosio za professeur. Ozo comprendre po niveau na kini wana muto yemba na ngazate. Yo bien ngote. Muto yemba na ngazate donc voix multicolore de l'Afrique centrale. Soki ba komi lettre ba ye na ngo lettre wana to tangiango po ya mouvement na structure batu bazawa na bagiki vula ba lolo mutima ba Salem service ba titi le valo donc eza pena ba masamba kinwani ba Tonino Fernando place biso ba professeur via lobangi via Willy Songa témoin azali ayebian WS petit na Tony Ambrosio professeur visiteur ozo comprendre ba ye so ba koti na mouvement bazongi faut avant ba comme leader ya Victoria faut bazonga nano et puis faut ba yemba pene ba masa ba to yemba na bona matanga 2 semaines 2 jours ka ba vwe kauki allez siko mambo ba lukana eske ba okoka. Merci beaucoup Tony Ambrose. Donc vous qui êtes nombreux donc à regarder cette émission, donc Nel Albaki vous informer, c'est notre souci majeur. To même l'information oyo bozo kalelo babi guerre ya leadership a na poto ba musicien donc ba musicien donc wana tikanga la silisa wana eza ba popo nga babi guerre ya leadership a na poto ba musicien balobi oyo ozana courage na e azu plan kumbeli plan na e yango moni lelo to bimi pona tos zobande kona biso ba se spingoni olobi nini Tony Ambrose leadership tozo welela ngoti ozo comprendre faut welele logo ya yo passion e mené ya mona po Victoria et salama mobe orchestre tout wana mona na Congo wana bango tu balanda vala mala cause Victoria salama avant bango passion ya mona ki wana biso to yebite eloko ya mutu ko ya ko welela ba welela ngo bongo te yaka zalana batu prouver et mener à prouver même na vivre la musique selon l'histoire yango wana to mona résultat na ngolelo yo ya tengulu ngulo zana faux chanteur ko yemba nano yemba no chanteur demi-ton ozo mbwan wana chanteur demi-ton nani bango tu wana ba yemba faux viando ebisa biso petit depuis avant to beto Olympia Gilles Nzao ba commenter que vie moura lobby depuis azwa Victoria ya bien yango ya ba bogar batu ba yemba bien batu ba kana ba momi na mouvement bango bandolinga ba danseuse na orchestre aussi danseuse okene na parlant comme momi na enta ba fantomas mais biso pena o monaga to ke Canada to bouja États-Unis to bouja na Paris kutu na parlons même pas depuis to ya mambo ba faux chanteur tout o boa boyebi tous les mouvements to korja bino oui mambo dansi Victoria commande donc on comprend bango bazweka scantaine na figure mais chanter. Merci beaucoup balobi Pati Libondas ozolanda biso ici kozali Pati Libondas na Orléans donc quant à moi na charge plutôt na bosani na charge place ozali Pati Libondas danseur malegi ba chanteur musuna ngenge na gaz Pati Libondas place ozali na charte Nadine Dimbala et c'est bozolanda biso na bosante balobi Patrick Zola international, Patrick Zola l'international, bah mèche na bino notre brésilien. N'hésitez pas surtout à contacter Patrick Zola international.
Gloria mentionne babi Gloria mentionne production babi moi sur asimbi production mikolo na poto na côté bala bas poto bi ko tabala mbali za mingi mimi mikolo ya Willy Sionga balobi ke ya Willy Sionga ko tabala mibali mais balobi Gloria mentionne balobi keba mu pe pasika na production to bo santé babi Santos Dijira na babi chef d'entreprise na la Suisse Irlande Hollande biso na bo santé balobi batnios boza ba Eric Poulet kutula et na lancé vraiment balobi que le 5 ba la Suisse bozelanga la zoya na Lausanne na anniversaire au ezali yamasa na biso Jires ba diamant le 5 avril donc naza na Suisse-Irlande na bozelanga vraiment et balobi le 5 juillet encore na Rotterdam sur invitation ya Papin Kalou la bronze et Dizzy donc Dizzy Makuzulu donc mariage babi mariage ya bon ezalate na Rotterdam bozelanga donc na bo c'était mon vieux Kinde Moussol on dirait que na Canada donc balobi album des albums auto zela mikolo babi keba bazwa zéro bazwa zéro mais yo keba rolingo zwa zéro te quoi to bo c'était babi nation na biso évangéliste donc BUCL babi keba bazwa zéro mais yo zwa zéro te quoi keba babi biso nyonso mikolo to zela BUCL donc produit par Maison Pactol Business de Lolo Moutima donc voilà tozo continuer na émission na bino oyo lelo to ekoloba je le nza on a ningi tolobi pour moi mingi 16 miezo bima bino bato albi ke boyembaki bo parler na type na micro bo parler ta mo lo mo ta mo vite fait bat ba sentir et puis to continuer sur l'émission quoi po ngala na boule que non to beta mo ngana beti wa ningo beta en solo vocal voilà to le petit vocabulaire comme ça be Ambrogenie Anderigwego voilà afia roli po apesa toujours au cours neza la vraiment bana ngola bolande loko yo pona grevi futi la liebo ndega yemo voilà pesa ke kombo quoi nzembo yo hazane meurtrier magazana liberté haza conscient mabena nyonso na limbisa poyawe halobie il faut pardonner Grevilimbisanga papa donc bilo a somo donc ba cours ezan arrête à 10 ba vito bombango tu vas plein ali na obeta son vocabulaire mususi voilà Tony Ambrosio balobi to sofema muke mo lo mo muke a vite fait à 10 ba bi robima kaka il faut bima ouais ngana obetelo mona mbena grand prêtre vala mala cause masana nga danki belo na kini sege Japon Fabrice Enso saboga plan na Bruxelles mosika yozalie mekako banza kanga papa aye nazaliawa mayele masilinga na yebi kutu nini nasala ate pape papo pararara Banola kanga okei na voyage Nazela kayo kaka na porte a lopango Nabi makate ae Eleki bambula pe basanza Pamikala sala ozonga papa Bana bakoli bakomi kotunanga Papo kende wapi Akufato azali naloba nini Kuna yokolia yokomele Banana yobale nini Lelo Lo feti balati nini Papa. Merci beaucoup Tony Ambrose donc mesdames et messieurs donc tozo comme on a souka émission oyo de l'albaki donc to yambi babi prompt guérison à Pajusimba TTC balobi mikolo babengo l'immortel Pajusimba TTC balobi l'immortel Pajusimba TTC depuis Belgique balobi okufa gite moza vivant quoi donc l'immortel Pajusimba TTC na bosante Yannick Kayenga mon invisible babi l'homme de virement quoi. Chez toi, ça se passe en virement. Yannick Kayenga, mon invisible. Balobi, message ni beaucoup lancé na bat oyo lelo balandi bino na moi séquence ngana be ango guerre
il y a leadership na kati ya Victor Eleison 40 journées ko kité bato m'a déjà ba président moi le ba s'adresser ce qu'on a bato oyo déjà baza ko s'auto proclamer ba président ba groupe ou bien boy ça biso directive ni ba ko landa pour que bato wana bazala vraiment ba président selon IOP les sous trois questions à poser au même moment na nous avons la aussi mais la masolo oyo na ndenge bino mo boza en tant que chanteur. Ouais, merci Noli. Mais tout à l'heure que Emene a leader jusqu'à l'infini quoi, leader éternel de Victoria Eleison parce que Moutou Aza irremplaçable. Ata tout ça il descendant Moutou a te que Aza n'était mené. Donc Moutou remplacer Moutou en Kanto toza déjà ba leader parce que via sa format biso a service avadi a service que non ba petit beaucoup ba professeur donc na minute oyo toza ba collaborateur to kumbe la Victoria mamwa leader toza na posa na ngote parce que omoni bokonzi utaripa nzambe soki tanga mage yo ozala mokonzi ozala mokonzi nga lelo jamais na koyana s'autoproclamer que non voilà aujourd'hui c'est moi le leader de Victoria Eleison. Donc ça peut pas arriver, ça peut pas. Donc pour la bino leader aux alaté, donc aux alabino nous travailler comme collaborateur. La minute où so tenir que Ambroise qui na katiaki, a kumbeni masolo, na banamai bazawana, ba travailler. Puis na minute oyo Victoria a na poto ezalati. Na minute o aligné Victoria penza mingi parce que biso to sala ba boulot à 10h30, quand la minute était aussi ça yango avec l'aide ya président Lolo Moutima na maison Pactol Mobimba to aussi ça on bon ba image mais après suivi ezali to kendende to yokana kingai mulo skanto na Tony Ambrose to kitakini poto continuer idéologie vient biso parce que moi alba aluta continue à Victor Icerta donc to na ba vient biso ba Alexis Mamoto ba Anissé Orlando ba Prince Toya ba vient biso Salem Service ba Willinson ba Titi Levalois ba Mifune Kiabel ba bele ba Victorien. Donc Victoria jamais non c'est bokiti kin bokita tant que banane ba collaborateur na ba massa na kin ou bien ba ibino nde ba leader ya poto bokiti na kin te biso toza biso si tozo ki to si ça court moni chance na biso to si ça qui court to tamoli monde entier parce que to tamoli monde entier atoki Afrique Amérique Europe et loka tozangisi Océanie na Asie mais tous les continents to betia donc to déjà ba prévu na biso tant que ba suka pona to si c'est lo ni pino so adresser au fils bato bazolando siko ouais ngai na minute on a remercié mon konzambo ka président de la République na initiative nyo so azwaki pona balela evalanding baleli vraiment merci mon konzi après to mona susu pire vient na biso ben minako grand prêtre de l'Ikunzinga ba merci vient na biso André Kumbuta vraiment vient abiso André ya André merci ba vient abiso ba Adolphe Muzitu ba vient abiso ba Chaka Misendwa na kokoma wana sauveur de l'humanité to sele ko to tiba mobimba ba Didi Kinwani bazaki ebele na ba vient abiso o ba futaki ba tike ba futaki bena tike pe na pa ke la bene vala vient na Mifune ya Belva Titi Levalois Simon Maïlo ba Ibro Kimvula bazalaki belé vraiment donc na bana makala tundenge boyaki bana bumbu bana ngiringi bana kimbango vraiment na remercier bino bijou kwilu ndengo kumbelaki masolo tout osalaki grand banderole il y a 20 mètres grand banderole à 20 mètres mutatika la osala ngote na kini mais yo bijou kwilu osalaki yango merci pour la petite sœur na ngai propre Solange Ngongo la racha bakinini Evelyne Kamo ba Fololo Chamuna ba Tantite Compressor bino tuna pesi bino ba mbote puis bana Luanda sans oublier la mère des mères Nicolette Ndangani étage à Souka quoi. Merci voilà. Beaucoup. Merci Gilles Nzao na bo c'était Mathieu Mbumba donc pardon vraiment Noli Tambo omoni soki na bwaki était vraiment masao a changa mal à l'aise Fataki Mbala l'archevêque de la mode to le baito continuer les gamba pièce ba live donc ba live na ba live brother mafinga na bosanité Cyril Nkina fu mabilele de London ici gozali na bosani yote fe na ngaje Amerique nkumu Saint Nicole nyo kwa tembe donc elenge go merci beaucoup Gilles Nzao na bosante babi beaucoup tampongo ma net na film Doudou Lokao le jeune entrepreneur to komi na suka Tony Ambrosio un petit mot na bat balandi bino to c'est vrai to comprendre lobo ela kiango elo nyoko bakse suna bato ba lelo babi ke bango bazui Victor Eleison bango nde bakoni ba président et puis au passer message na suka quoi non bato wana ndezana baza ba rebelle donc ba kozwa Victor Eleison jamais tant que ngana za envie quoi
Pour moi, je suis le représentant valable devant la mal en cause. Quoi, banagini baebi. Oso kompa ba collègue no Belen Kalema baebi. So na talibo ba vena ba shito business ba koko ide sarpa. Na mona na musika merci na bana lingwala tout quoi kala tenga na zoya kisasa wana. Donc papi Jemelas nana bondo na zo le labino mabe quoi bendele toujours donc victoire certes luta continue wa babi. Pouvoir malgré baïba on faut aller na droit de sol bango ba na droit de sol te quoi ba si ba déposer bazar mais na bango dans ma rose victoria te tant que biso tozana pona chana nu na mambo ndinga vous comprenez ngana senga na ba fan toi victoria ou ba partout dans le monde ba somba disque na nga fait vert ngana honoraki ba ya boga na wakati ba London wana. Vous comprenez, ba bushiri na London, ngana honorage vala mala cause de son vivant. To bete ngabelo na jilo nzawe ele kana isasa kuna marote quoi. Vous comprenez? Biso to kutoni amboso mo ba dédicace pour na tosilisa. Ba dédicace na ngana pesa on a tonton zongani fashion quoi. Junior Tsumbu l'entelo de Paris na bo sanité Kiki Chanel leader à Schengen. Biso to ana sentir ozo kompa mo na nord moni tous les wesh barana poto barana simana biso. Donc mogote quoi na PCP merci mingi na yo noli tambu ngo assister biso depuis le début à derrière na ba collègue na yo tout ya ba journaliste en tout cas vraiment merci beaucoup Alexis Yamamoto vena biso Salem service ba bi victoire certes lutte en continue. Bisonde to sabwe to bando défendre grand prêtre va la mal à causer. Si to ko taper na sama ko do banzembo na tout saletika ya biso. Oso mbon. Merci beaucoup Ambrosio ngo baksani tout ça. Le baron mon intimidation soza musicien te s'occuper makambo o eza musala na yo. Mon maman musique botiki la biso ba musicien ceux qui to zo attaquer moto c'est ga sala ki mabe. Jamais bino bo mon biso bana victoire to lega quelque part pour te finga moto to lo babo. So bo mo ito répondre moto c'est que yé muta banda ki biso. Alors tozo ka keno mon consumo na kini moi zo benga ka et tout pour atuna vraiment maman étalioté vraiment hein yoza mukonzi s'occuper na maman bambila s'il te plaît biso toza banduliste to s'occuper na banduliste o bazoko bunga ba epoza na ba vie mususu zo moneka mukolo mais mutuna yaza ne loti donc bazo sala ba n'importe quoi donc to lo ba vérité te soki vérité vraiment zali hein to lo ba vérité te vraiment soki vérité zali to lo ba vérité vraiment donc yangwana vraiment lingana lo bana kini botala biso makambo yo po biso to expliquera public toza teke mutuna ke ne pas o pambila moko boye toza ba assassin te. Et puis on a yemba azane mer prier margazana liberté aza conscient mabena nyoso to limbisa po yawe halobiye il faut pardonner revilimbis do faut pardonner biso to sito pardonner to limbisa ki bino na mabeni osubo sala. Merci beaucoup. Mais bon tikande ba intimidation ya robenga ba na niveau mikilia otini mbila to tini mukonzi moko ba benga pas intimider biso Congo ya moto te ya biso tout et puis musique congolaise ya biso tout. Merci beaucoup. Que c'est par ce mot que nous bouclons la boucle de cette émission. Exprimez-vous avec Nolita Moulessage. Donc, les propos tenus dans cette émission n'engagent que leurs auteurs. Nalobi Nabino, Bozo Landabiso Pina Kinshasa, Nabakonzi à Kinshasa, vraiment, Tolingi Bino Mingi, Tozo respecté Bino, mais c'est la haute autorité de médias où elle a habilité à Robenga, le journaliste, l'animateur ou chroniqueur, pour la collaboration les informations. Donc, le politicien, nous, c'est apolitique. Vous savez, notre travail, notre boulot, est noble, c'est amener l'information auprès de la population, donc sans complaisance aucune. Donc voilà. Quant à moi, dans cette émission, on a beau synthé, le réalisateur de cette émission, Roger Smith, donc le beau kamama, donc Babi Lelo Zaki, absent parce que tu es dans la maison, pactole pas à Lolo, Moutima, Balobi. Bazwa keba yoko zwa zéro te balobi keba BUCL nde mikolo balobi bazwa zéro mais yo keba kozwa zéro te na bo c'était levé kinde musol na batnyos bazo soutenir émission oyo exprimez-vous na lobi ya Willy Sionga vraiment maison WS Santos du Gira na bo c'était balobi Eric Poulet au Ningisaki Bruxelles chez Dodo Wechi
Donc voilà. Et puis na bosanité na batunions bazo soutenir Nolita Molesage. À ma tante Ntseka na place aux na Kinshasa. Na batunions bazo soutenir émission na batunanga nyos alingi bino mingi vraiment na bosanité babi Junior Mundele Nzakomba forme Sukali. Na bosani pété balobi na yo ozolanda biso na bande konyos boza belé vraiment à regarder cette émission. Quant à moi je vous dis bye bye, on se retrouve pour un autre numéro de votre émission exprimée avec Nolita Mbou les sages. Tosil Salamon Loyembo avec les artistes Kitoko soignité okamati atiti de mosusu oye komi kobangisanga nokina pesa yo mbota pamba na komyo banga noki yo desevoir ngai